merci vraiment na balandi na biso mbote babi bokoto toza wana vraiment Kelly Joyce télévision toza wana ka dans le bac vraiment tozo beta kaka Kelly Joyce télévision babi ya ngonde mukekangi vraiment mpanza londo ya ngonde kangi kune vraiment Kelly Joyce télévision pour s'abonner kaka babonner na biso vraiment bazo yoka bilengio eza pena na Kelly Joyce télévision vraiment toza wana OK toza na sujet mo tozo partager awa ya étude vraiment bandeko na biso eloko esimbi mutu eloko esimbi pays eza étude vraiment tomeka kolanda ba vie ya mutu na mutu tomeka kolanda impression ya mutu na mutu akopesa par rapport à sujet na biso toza nango lelo l'étude na biso ya lelo vraiment tomoni l'étude na biso vraiment ezokende papa Jacques Moussi OK toza sujet mo tozo partager oyo bandeko na biso bapesaki bandeko na biso bapesaki donc doléance na bango balobaki tomoni bana bauti na confinement ya nini ya coronavirus ebeti vraiment bana ebeti bana te mais ebeti vraiment monde mobimba est-ce que yo na pays na biso bana bapemaki pendant 3 mois et toujours 4 mois vraiment tomoni chef d'état atelemi alobi non bana efo bazonga en classe bazonga en classe vraiment sentiment bien esengoni ezalaki en tant que parent oyo bamoni ke bana bazongi classe sentiment nini ozalaki na sentiment ezalaki sentiment moko mpenza makasi po bana ndenge bafandaki babandi kotanga te ata nyonso ya confinement ebandi kaka kosala malamu te po raison bandi kopesa ya maladi mais wana selon ndenge tosala eza constat ezali nango mpenza maladi mpenza te po bokoloba raison ya maladi ba ezosala baeglise bazosambela bawenza minene ezosala bato bazoteka batransport ezosalama bato bazokotaka nde bakotaka mais pourquoi mpona bana classe bokanga bana bavanda oyo mpona maladi donc tomoni yango ezali région moko ezali na nzela mpenza te yango ndenge chef de l'état président de la république azwaki décision ke bana bazonga osepeli nango mpenza makasi po avenir ya bana eza nde kelasi éducation ya bana eza nde classe soki lelo ata ye président de la république eza na biso faci ndenge akomi bongo eza mpona classe so ezali mpona classe te yango akoma bisika na bango ndenge mpenza adeside boye bana bazonga mpe ndenge bana bazongi classe eza mpenza esengo moko makasi mpona biso baparent mpe mpona motu nyonso ayebi importance ya éducation sepeli nango mpenza makasi ndenge bavandisaki bana bongo bana bandekotanga lisusu ezwaki mwa ntango molai esalaki mpenza malamu te sepeli mpenza na décision oyo ndenge président adeside mpe azongisi kelasi ya bana ezala kaka boye ndenge bandeki moko korevoir calendrier ya bana ezala kaka bongo ti bana bakokende suka nde bakosilisa mpe bakozwa tonge na bango ya monene sisa eyokana ena na libango wana eza mpenza esengo makasi tosepe nango mpenza makasi eza te ndenge bazongisi bango boye po ndenge bato mosusu balobo bazolandela révolution ya maladi so bamoni su bato ya maladi bandi komata nde bakanga esu classe bana bavandela bandako ezala bongo te nde bazongisi bana batika bana batanga ntina suka ezala mpenza malamu mingi bato barespecte kaka bamesure barrière oyo baka maladi ezali tovivre na maladi ndenge déjà tomesala kovivre na bamaladi na biso nyonso ya kalakala ndenge ezalaka ezala malamu. OK merci vraiment tolingi surtout tout la sous question moko est-ce que na étude na biso ya lelo na étude oyo ekaki ya kala ya bino étude botanga bino baparent étude botanga na bakoko na biso est-ce que différence moko eza na étude moko ya lelo est-ce que différence moko eza na kati wana so eza kopesa biso badiférence na ndenge okesoni ya classe ndenge baparent botangelaki na classe ya lelo ndenge bana bazotanga mama soki eza na mwa okesoni différence moko ezali différence eza mwa makasi différence ezali po basérie po biso totangaki ezalaki mpenza omona déjà
mwana azokende classe baozwa eza classe na considération eza classe ndenge eza vie na ye eza mpona avenir na ye eza mpona lobilobi azala moto na kati ya société. Maintenant conseil nini okoki kopesa na baétudiant na biso na baélève na biso bao bazwaka classe na bango sérieux na bao bazwaka étude na bango sérieux te conseil nini okoki kopesa quelque part oyo bazozwa pesa bango ndenge moko asérieux bakontinue toujours boye ezala malamu eza mpona avenir na bango mpona éducation mpona bilobi bazala na kati ya société baoyo baozwa classe na bango ndenge moko ya sérieux te topesa bango conseil bazwa classe na ndenge moko ya sérieux mpo yango eza avenir po lobilobi esalaka bazala kati ya société po classe basakalaka nango te. C'est ça moi conseil oyo ndenge napesa na baoyo bazozwa classe na ndenge ya sérieux na baoyo baozwa classe na bango na ndenge ya sérieux te baoyo baozwa ngo na ndenge ya sérieux te batya sérieux ekozala malamu eza mpona bolamu na bango baoyo mpe baozwa ngo na ndenge ya sérieux bakontinuka toujours na lokolo wana ekozala malamu mpona lobi na bango. C'est ça. Ok, merci vraiment. Merci. Ok, merci. Maintenant, tout le monde chef d'État a payé biso nini opportunité moko apesi ba bana biso apesi ba parents opportunité moko ya gratuité d'enseignement. Gratuité d'enseignement vraiment ezoleka ndenge nini puis yetambola ndenge nini l'élève bazotanga la gratuité d'enseignement donc bepesa mandenge kopesa bakina nini mpona yango gratuité tozomona ezokendela mo malamu mais tozomona ke baekole mosusu ezoyebaka korespecte eloko wana te surtout tozomona mingimingi koya baekole catholique bazoemo kosaluka babwa te mpenza kanga na quartier moni ndenge mpenza batiaki eloko wana ekapite eza mpenza malamu mpo permettre bana ebele oyo batangaka te oyo par rapport ya bande oyo eleki bande kotanga te bandaka président de la république na 2 ans na ye oyo ndenge toke na système ya catholique epermettre bana ebele batangaka te bakoyo bakilasi babanda kotanga yango tozosenga eza baekole catholique eza baekole nyonso ya leta bayeba korespecte eloko wana po ezosunga mpenza makasi ezopermettre bana nyonso baza na kati ya nzela ya kelasi soki baekole mosusu bazotelemela biloko wana mwa baregion ebelebele na kati mpona baenseignant oyo bazongisa système oyo ezalaki ya liboso ndenge non elobi ke différence eza makasi po biso baseli na biso ya baparent bana bale kotanga ndenge bazozwa mpenza classe na considération moka makasi azokende classe ayebi ndenge okende classe pene kotanga eza mpona avenir nanga eza mpo lobi nazala kati ya société azopesa mobimba nde nyonso mayele aza nakoyeba ndenge komikotisa mobimba nyonso na mayele na ye mpona kelasi leko ayebi oyo eza vi nanga mpona lobi me lelo tozomona ke bana mingi oyo bazotanga lelo baozwa mpenza classe na considération te bazozwa classe kaka bongo bamosusu azokende classe kaka tika kendela danso na force ya baparent e baparent bazotindika te na makasi donc volontaire mpenza mpo ayeba ke ndenge nazotanga boye eza mpona lobi nango eza mpo lobi nazala moto na kati ya bato eloko wana na kati eza yango tozosenga bana lelo balanda likolo ya baparent ndenge batangaki na temps na bango mpo kelasi lelo yango nde eza avenir mpona bana yango bana bazwa classe na considération batikaka apprenti
balanda nzela wana ntina suka yango nde tosala lobi ke lobi bazala bato na kati ya société. Merci. Ok, bambote opesi tani napesi bambote nanga ba nyonso balibanga bango bamani kenanga bakambini nangai petit frère Germain, petit frère Gati, petit frère Sédou, Kamisa Nasser, chéri nanga Will, Sika Sali, ça c'est un nyonso nayebana bango pasteur nanga Yves Fazulu, ninga nanga Brunel ekutokaka nai naissance nyonso nayebanga bango bapesi bango mbote nzambe asunga bango mpe akamba esika bazala. toza wana toza kaka tomarche tomeka otunaka bandeko bonjour ndeko tomoni ndeko awa bonjour. Oui, kombo na nani toza na exige moko tokoposera batotuna eza par rapport ya étude ya lelo tozotomona bana baotosala 3 mois na ndako bafete na ndako donc classe babanda koivama te sentiment na ezali etake ingénieur ndenge bazongisi classe etake confirme sili sentiment na ezali ndeti nga pena papa nasepeli te nasepeli te mpona mwamu ya kosi opesi bana singa atambola wanyizani kashini okuivre frais yani mwamu kaka pena ndako ani mokeza combien de mots mieux pour que tu retournes dans le pas longtemps so donc si bango après tu es dans ligne na moni ndeki vraiment le petit place ayo sama ba samedi pas tu ko ba ko le nya ko mais moi ko te tangi ta ndeki mo ko te ok ya mwana parole est-ce que tu dis tout là différence ni eza entre étude ya molimo et étude étude de pas vraiment différence ni eza kopesa différence différence était à ma place premièrement bana watanga leo ndio bana watanga watu biso tutenga ba fanti non ulanda mwana kuna usiona telefoni ya nzuri akenda call kitanga te ado do se kitanga telefoni mais c'est que maman soit tellement bongo te maman est 4 mon est 5e 6e tu dis dans mon est bandati attends on est lelo mon est 6e primaire 23e il banda ok merci tout le monde chef de l'État a dit que gratuité et enseignement vraiment gratuité et enseignement merci le chef de l'État par rapport à gratuité et enseignement bon gratuité et enseignement oyamba ke mundenge ni et tu ndenga zomona ndenga lobaki asa pene ya monde ndenga pene ba reception azoloba donc rien de logique pour le mal mais tout monde peut pas le payer parce que qui tester le temps on mais après gratuité tant oublié tout monde peut le vraiment qui teste vraiment ça qui c'est quand le bio fele ça ma kokita ça ba la neuf c'est ba kendi lelo fele on a gambo on a tant c'est donc le mot pas c'est bio fele ba kendi parce que pensez nous côté au fait ça na belègue d'étudiants pensez nous côté au fait ça pour les étudiants là on peut la faire bana bana le métier ba téléphone na ba lo ya basi ke to moni nga ba ngala ka ka na mwasi bon yo kata pesa ona mwasi ta kata pesa na 5 na ba ni sa si tu vas on est nini ok, merci vraiment, merci le chef de l'État, merci la balade de visite qui est déjà si vite, on continue à faire ça. Ok, merci. Toi, tu as l'économie sur la mérite, mais quand tu as un consul, l'économie sur ça, bonjour papa. Bonjour, oui papa. Comment on a acheté une tête à expliquer comment on a fait vraiment. Et tout ça, si je m'en toujours partager, tout là. Et c'est moi qui aux alentours de mon temps où j'ai fait 3 mois de confinement, 3 mois de couvre-feu. Et ben on a que sous presté, le monde qui est ben on qui vraiment études les zones normales, c'est moi qui nous a voilà quelques jeunes nous avons des classe les bandi bazongi de classe on a zappé na représenter tellement en classe parce que bana basali 3 mois na ndako bazotanga te c'est bêtement bazongi classe
kozonga classe oyo bazonga bango bandi bango ya examen pour que barépondre nini année passée basalani eloko te bafandi parce que année mobimba na bandako ano mpe kana ebanda ebonga mwa kupe mpe bafandi na zona kozonga bango ya examen pour que bakoma nini dans l'état vraiment baluka solution mpona de année scolaire tout le monde baaventure na baaventure donc éducation donc kotanga bana ya bien mpona avenir ya bana lobi avenir ya mboka lobi eza bana mais sikoyo bana yango baklasse yango papa bandi kolo biso totangaka ezalaka boye te donc gouvernement vraiment bameka kobongisa bi côté éducation ya bana ababongisa makasi. Ok, merci. Est-ce que la différence nini eza entre étudier outaki kolekani otoloba te étude otangaki eza différent na étudier oyo bazotanga nini vraiment différence nini eza okopesa biso différence ya étudier otokoleka na étudier ya lelo? Ouais, différence eza ya makasi, différence vraiment eza ya makasi. L'étude autant de temps à l'école primaire humanité tokondaki vraiment kozwa temps ya otanga le mosusu bavacances ebanda kozwa 2 semaines na ndako ya bavacances ya bapake bavacances le mosusu ke bosisi baexamen to bavacances ya bongo vacances ya monene tobanda kozwa kaka ezalaka oyo ya la fin de l'année kwa 2 mois na tobanda kozwa na tobakofanda na ndako mais oyo bana bazofanda na ndako vraiment batemps ebele par rapport à l'année passée, nous avons parce que l'année scolaire, nous avons 2 mois à Pam. L'année scolaire, nous avons fait un au PK, tout le monde a besoin de nous aider. On va avoir 3 mois pour l'examen. Il faut que vous compreniez, il faut que vous l'obteniez. Pour moi, la différence est à ma case. Donc, nous, vraiment, c'est au plan éducatif, 0. Il y a malheureux. Ok, merci vraiment. Pour lui, un peu surtout tout, non? Tout le monde est gratuité à l'enseignement ou mon chef de l'État fait ça pour gratuité à l'enseignement. On a dit qu'on est gratuité à l'enseignement. Ouais, tout ce pays-là, dans mon temps, tout le chef de l'État le gars gratuité à l'enseignement, tout ce pays-là, dans le vie qui conjoncture, on dit bah parents, on dit vivre en polo, donc tout ce pays-là gratuité. Parce que tu veux constater que la gratuité, on dit c'est pour demander l'éducation, il faut demander l'éthique, donc gratuité pour bana bapense ya bagrève na bagrève donc gratuité vraiment 0 biloko ya gratuité 0 ya malongo eza te komeki batika bango ata bana eza nango bafutela baminerval ya bazotango so batie classe gratuité na bana baotanga te na baekole etango bana bazokei bazovanda kaka boye bamiusie baprofesseur bazokota te tomoni gratuité ya enseignement mpe yango eyaki mpe kofavorise mpe tomoni mpe ke bana mpe oyo babandaki kotanga te bakomi okipe classe bakomi mpe kozwa étude sérieux par rapport à gratuité ya enseignement parceque maintenant conseil nini okoki kopesa baélève na baétudiant na biso oyo bazoki classe oyo bazozwa baétude na bango sérieux conseil nini okoki koapporte comme conseil na bato baotanga baklasse pour que tu aies un bon temps, il y a des bâtiments qui sont tout consacrer des titres. Là, c'est un des papas, donc pour consacrer, on va avoir place à solo, courage pour continuer. On peut passer de l'aventure, on peut m'appeler l'examination, on va continuer car le monde de bouillir, ce que vous avez bien donc conseil, on va continuer. Ok, merci vraiment, merci. Maman Kelly Joyce TV. Merci vraiment na opportunité so pesa tozo marché quand to kaka kutambo to yeba muto pesa ba vie na ye. OK, merci. To ti ko zonde ko na biso awa to moni pe ko na biso ko so to me kapelo ko tin na pesa ba vie na ye. Bonjour. Bonjour. Comment on a acheté tout journaliste qui lui studio comment on a? Comment on a Betty? Maman Betty. Et tout ça si je m'en partager awa. Sentiment ni les élèves qui n'ont pas chef d'État à l'omoni qui votait à l'omoni confinement, bana bazo ke sentiment ni ezaki. Ngai na sentiment na ngana. Ah, donc tu as dit ça. Bon, ça la muté bakani. Na sentiment parce que bana bazo tanga normalement. Muté bakani, muté bakani. Na sentiment na ngana. OK, merci vraiment. Est-ce que différence ni vous alliez entre les types et papa ya biso différence ya makasi papa biso akala batangaki bien mba ya mikolo baotanga mabe makasi génération tobana baotanga mabe makasi papa akala bazalaki un diplôme ayebi kokoma apeka mpe kotangisa mais sikoyo badiplôme baalphabete baza oyo un diplôme ayeba ata kokoma alphabete baza. OK, merci. Comment le chef de l'État fait ça qui alobaki qui annonçaki gratuité enseignement vraiment on aime qu'on ait plus et c'est gratuité enseignement.
Donc, tu m'as dit, parce que va bien, pareil, bébé, qui est incapable de faire ça. Quand vous voyez, par rapport à ça, va d'abord. Ok, tout le monde fait d'autre part, des élèves pour souper autant gâté. D'autre part, et ça, donc, le même, pour lui que moi, pour une étude, on fout vraiment l'enseigner, l'enseigner va lobby, donc l'enseigner, souvent fout en été, vraiment, par rapport à monsieur, pour ne pas la peine, on va au moins la salle, plus de 80, 70, notre élève, vraiment, donc, pas le monsieur, autant vraiment bien, donc, on repère ça nous. Ah, et bien, surtout l'école catholique. Bana autant reçu bien. Président, on les a atteint la président, on est capable de faire la salaire à enseignant, on a ce qu'on peut matissa pour l'enseignement gratuit, et bien la bataille. Conseil nous qui couper ça bien, la élève, conseil nous qui couper ça. Bateau nous sur le bras de médecine, donc sur il y a pas haut et bras de médecine. Vraiment, conseil nous qui couper ça. Conseil ezala kamo. Classe eza papa la mama. Oh sakana classe avenir ko pesa biso reste. Avenir kaka mitali bango. Oh sakana classe lobi na yo. Ok, merci vraiment. Donc les capés autant pour tous sur bani. Ok, merci. Comment il fait de Colombie soir. Bonjour maman. Na Rachidi mto sur le télévision na. Ok, maman parfait. Tout ça, le sujet nous peut partager par rapport à l'étude. Sentiment ni mezaki nango entre tant ba lobike bana bazo ma classe tant ba lobike confirmer sur tout votre fini bana bazo ma classe tant on dit bana bazo on étude que c'est normal sentiment ni mezaki c'est pas ma classe les ba lobike classe et tout pour pas matanga à venir à l'obésité ba sur autant de c'est pas ma classe. Ok, merci vraiment. Est-ce que au cours de cette différence il y a des types, il y a Kala, des types, il y a Yolo, il y a des types, vraiment la différence c'est vraiment des types. Différence c'est ma classe. Et quand on a fait là, on peut vraiment la biso, maintenant qu'on se parle vie aussi. Maintenant qu'on tient un peu la lobby na banque, donc maintenant qu'on est bon, on a dans le coin la concurrence que lobby a gagné vie na ngai pour tu peux pas on peut être la bagage de fou. On va ngafuna gagné vie na ngai na gagné vie na zambongo na comme on peut na kati ya mboka na bikola ba 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 Moi, je suis là, ok, merci vraiment. So, gratuité, le chef d'État a dit que gratuité, absolument vraiment. Et ça a fait un impact vraiment dans le classe, on a essayé de malamu au chef de l'État zwaki. Gratuité signé par parents, on va dire mais avec la gratuité, on a ça va on est tout. Mais moi quand on a l'alphabet, bien ça n'a pas chômé. Donc tout ça malamu makasi. Mais est-ce que quand la classe a été la professeure doit te mettre la classe à l'école à l'université plutôt qu'on a fait pourquoi pas. Mais tout le monde est sous l'école, l'école, sous le banc, vraiment bien fait. Enseigner, respecter, soutenir, par rapport à la gratuité, enseigner, le rôle, par rapport à ça. Enseigner, parce que nous sommes tous au ça salaire. La place à enseigner, c'est la campagne. On peut bien enseigner la salaire. C'est le temps où on fout à bangoter. On va appeler ma classe au temps de cette il faut foot à bango pour on peut pas se moquer il faut baser bien la famille au essayer à bon balais baza bana pe pour matanga ba classe au ba université c'est pas bon foot de balais ça bana bon ok merci vraiment conseil nous qui couper ça na belève ne petit bien tout le monde se base par qu'est-ce que nous sérieux na ba négliger ba négliger conseil nous qui couper ça pour pas couper na belève conseil on a pris ça pour les coloniales aujourd'hui aussi les classes les fini tout tant aujourd'hui sérieux télé qui m'a fait les années conseil on a pris ça pour batanga malamu aujourd'hui au sérieux continuer ka bon mais aujourd'hui au sérieux ta moins sérieux a changé azo makanisa malamu pour faire avancer le ok merci vraiment l'écologie vraiment bien toujours capter vraiment comment bien merci
Ok, merci vraiment. Nous avons toujours posé la question, nous avons toujours posé la question, nous avons posé la question. Comment Patricia. Ok. Nous avons essentiellement toujours partagé par rapport à l'étude de l'ISO. Toujours mon élève va toujours faire un développement d'études, va toujours faire 3 mois là. Va toujours faire 3 mois. Maintenant, aux hommes, on a pas moi classe, aux hommes, on a sentiment nous nous allons par rapport à la classe, on va donc, dengue zaraki, sentiment nous ok, merci vraiment. Le menace que différence les acteurs études yakala et études visuelles. C'est le fait de ok, merci. Tout le monde reste la vision pour ça qui sont gratuité à cinéma et le mini est apporté ni la case d'études. Conseil nous merci vraiment. Merci Mini à la télévision télévision. Merci à maman Kelly Joyce TV. Merci à la télévision qui m'a abonné la vision qui on va s'abonner la chaîne télévision YouTube Kelly Joyce TV. Donc tu peux voir la télévision que sur ma vie à mon donc ma vie à mon parcours à gratuité absolument par rapport à papa Pachulenge à cette classe. Mamtus m'a déclaré que gratuité d'enseignement et simité Mamtus m'a dit que gratuité d'enseignement est malade et apporter un plus dans l'étude de l'histoire Congo. Vraiment, c'est vraiment mais Mamtus m'a ignoré, Mamtus m'a sédéni, on a dit ma vie à moi qu'on a moi pas. Vraiment pour s'abonner quand vous allez là, tu vous allez la visite quand sur message que vous allez la visite sur ma pour apporter un plus pour la relaxation, l'image vraiment vous allez. Merci à papa Wassim Toto. Merci à maman bienvenue, merci à maman Arlette, merci à Bit Matuba, merci à vraiment, merci à la dynamique surtout, tout ça on a au bas ça durera, beaucoup ça durera, beaucoup de la chaîne de vous avez vraiment des sites, merci.